En tout cas, j'ai l'impression que Mbokao, Bazouaraka, partie Moka, on est basé en Neti, partie où il faut visiter, bazala bien. Il y a une partie où ils sont négligés au fait. Ah, bazou on peut être Neti Mboka, Moroboé. Après, bazou on peut dire ah, batunire, bazala attendre les azos, mais non. Qui vit eza moi mai pesate, donc qui courant commis, donc qui moi participer. Dépenses belé mai ezate, nzele ezate balaba les zate. Tala dege, tala niveau tozane tibiso bato tonga kota mai boy. Kaya si ba otike la bino kuna na arena la police. Il fallait se rendre bon me mango lipe kati koto. Donc to nyoka mafo ya to lukanjia na biso sanini ebonga kaka. Tuka papa tozana nzela te tozo souffrir makasi. Na ibaneli bisika bokoti kuna bomoni ndenge nzele baby. Tozo nyoka bambule linge bana. Tane bozo tambola, bota ndenge zali. Atoye senga pena bakonja mboka batala pena likambo yo. Antoa tozo kokate bambula ndenge zo banda boy. Tozala kalibanda. A partir de nzela oyo mai kutu eza pasi. Car maya source oyo nanu otomelaka oyo ba pompi ezate tokendaka musika kuna tobimi kuna toke kozwa ba mai. Le pays a vraiment besoin ya bateau yo bazolingana numbuka parce que eloko po sala mo bien il faut ko linga onana tant ozo linga ngote o sala mo pe bien te il faut ko pesa ba mon volonté na amour en tout cas to singa ba ngo penza bazala na volonté wana bolingo wana ya ko bongisa mboka ba ye awa ba constater ba ngo moko ba moni ke manzeleza mabe ba moni eta ya ba congolais ali après ils arrangent tout ça. Mbele na ngai zande nini to senge pa bakonzi ba bongisa biso kanzela pona quartier Belvedere mituke kota retika biso ba matériel ba donc ba makamona biso nyonso toko sala misala yango na senge pa bakonzi la biso papa ozo tozo souffrir de temi bo bisali zali susute misali zali tozo souffrir tozana ko souffrir banda wana na lelo tozo souffrir tala biso tozana basi na bana ba fale batanga bisika wana nzela wana libulu wana soke kundama patro ko ya koto achemo eloko ali biso to salama misala wana izo sunga biso na kufuta bana minerval izo sunga biso bo meto zo souffrir makasi. Mbote na bino bande kobalandi ya PSB télévision et sengo ezali makasi ya kokuta na bino lisusu na cadre ya ba émission pe ba magazine oyo epesaka bino ba information sur ba réalité oyo ezalaka awa na République démocratique du Congo particulièrement na Kinshasa. Lelo tomemi bino na quartier Belvedere ezali na commune ya Mongafula moko ba quartier na commune ya Mongafula kokoma sur place et loko e kamwisi biso makasi ezali que nzela ezali te moyen ya kokota na mutuka na esika o ezali te pourtant population ezali awa ezali ebele makasi ne bozali komona tant to pusani to remarquer que un projet moko ezalaki ko sala mawa ya nzela ndenge bomoni babuka bandaku l'état buka bandaku o bozali komona awa po et permettre que basala nzela na ba caniveau yo bomoni ezali nyonso abandonné. Voilà nzela il fallait lekela awa pe ebima na arrêt dépôt pour na bandeko ba ebi Kinshasa malamu arrêt dépôt ezali juste na route au ekenda ti Matadi mais tomoni ba travaux ezali suspendu yangwana to approcher bandeko bazali nzinga poto eba nini esalama pe nini e arriva pour que misala ya nzela oyo estopé boyoka ndenge bazali koloba. Mbote ndeko mbote mokonzi kombo nani kombo na Edo Mopatasi na maître maçon ndeko Edo Mopatasi maître maçon a toza wapi toza na quartier Belvedere na commune Mongafula. Tomoni yo awa pe tokuti yo na esika nzela oyo babanda ko sala me misala katana depuis quand bakata misala
Ah, misalo katana depuis kala siko biso bato sala misalo ya maboko esenga pena to lukane tipo sonzele sale makoto po misala na biso fongwama to banda osa poto zombo ta ba jeune misusu bakoti na gikulu na kiyake banini meto linga nzela na biso ebonga po misala fongwama. Siko yo en tant que maître maçon nande bosala misala so neti mutuka ya zelo ye to kayas bosala ndeni po bo décharger ngo ko matina ba chantier. Tala dege tala niveau tozane tibiso bato tonga kota maiboy kayasi ba otikela bino kuna na arena la police il fallait senga kutu bommi mango lipe kati koto donc to nyoka mafo ya to lukanzia na biso sanini ebonga kaka poto continue misala biso elo nini na selon yo ndo yebeli elo nini esala ke misala o ekatana eloko esala ke misala na biso ekatana ezakaka érosion wana o ebukana kuna mituko ezo yana ngo ezokoma kuna esuka ka kuna donc yango ezokanga biso koto misala ndi message na osko eza nini na ba continuer so bazolanda yo bayoka mbela ya Edo Mopatasi basalela bino nini koto mbela na ngai eza nde nini tosenge pa bakonzi babongisa biso ka nzela pona quartier Belvedere mituko ekota retika biso ba matériel ba donc ba makambo na biso nyonso tokosalela misala yango na senge pa bakonzi la biso. Merci beaucoup ndeko. Merci. Mbote mama? Mbote papa. Mama kombo nani? Kombo nanga Mama Elise. Mama Elise awa toza wapi? Awa toza na commune na Mongafula na quartier Belvedere Orgamani. Okay. Awa na quartier na bino Belvedere est-ce que bozali na nzela oyo mituke ko leka pe komitia? En tout cas papa eza pasi nzela ezalaka nango balingaki babongisa mais na moment oyo mutu alinga babongisa azate tellement lokola longwa nzela ekomalela biso pasi avant okende faut bima na prince ozwi nanu moto après soko bima na prince ozwi susu mutuka okena nzela ezokende. Projet rosa nzela oyo ezaki ya l'état to ezaki ya mutu ye moko bande ko sala pona intérêt na. Alors na mona ki ezaki privé ya mutu ezaki ya l'état te. Sko eloko nini esala ke misala ekata na ka brusquement boye baloba na bino pe lokote misala ekata ka boye. Alors ezaki ba débat na bango ya bakolo mabele na bato basombaka esika oyo biso toyebi te tomona kaka misala ekata na babuka bandaku banda wana pe mabele elala donc ata eloko moko avancé te. Donc vie eza moi mai pesate donc courant komi donc moi participer dépense belé mai ezate nzele ezate balabala ezate esika ko dusola donc passe na passe siko neti mutu koto soki asombi alingi atonga mutuka oyo kotika zelo oyo kotika kayas basala ndeni. Alors bokokoma soki bo witi so nzela rond point bozui na nani na la police ondiri ozokende nani cité verte bokoti wana bokoti na nzela bianda nde bokokotela nzela boye po parce que bozwa mutuka so nzela ne okoma ti awa eskatoza esko libulu nde esalami susu wana liboso de wana siko fo bakunda nanu libulu mususu après ça bokoti awa na quartier Belvedere. Okay. Message nini ko lancer na bakonza mboka o bazotala yo na o etali nzela o basala nini pona bino? Alors bango bakonza mboka bango baza ba papa na biso basunga biso nde toza boy toza na nzela te mai eza te courant eza ya mwa pasi tala kaka o eza zamba donc emo biso ba mama to ya kareta mais emo to komi emo mona batu batelemi na eko eza mwa pasi mwa ba ampoule pe eza te o ekokola kisa biso ke lumière po batu bakotela na balabala donc nzela eza te en tout cas basunga biso balimbisa biso toza bana Congo toza bana na bino. Alors basunga biso. Merci beaucoup maman. Merci papa. Mbote ndeko? Ouais, mbote chef. Za simbela o kombo nani? Koma trésor na mtusi. Ndeko trésor awa toza wapi? OK, awa toza na quartier Belvedere. Na commune na Mongafula, quartier Belvedere. OK. Na quartier Belvedere to kuti nzela moko ezawa. Apparemment babanda mais ba stopa yango toyebite nani mutabanda ki nzela oyo pe batika misala pona nini na oyo yebi lisoloni okobetela biso par rapport à nzela o. OK moi mukeza nzela ezali prévu fo salam
l'état nde moto azwaki charge na makambo ezine oyo me ndenge babukaka epesaka defete me toyebi te nini bakangela yango babukaki nini pe pa banani bato babukaka bango moko bakola mabele ezalaki conflit bango na bango yango nde babukaka yango me ekozala continue te babongisela ya makambo nyonso esila nango nini ezoempêche ke nzela oyo ezongela kosalama wana bango moko bakonzi bakozwa relève mpo ezalaki ye moko leta nayebi te wana ye moko leta mpe akozwa sosio mpo abongisela biso nzela apart nzela oyo boza na nzela mosusu ya mutuka oyo moto akoya mpe akoti ti yango te nzela mosusu eza te nzela yango oyo apartir ya libenge wana erozo mpe ya monene soki boavance bomona yango nde epesa defete me mituka misala ekota baboka bazele bakayasi construction esalama apartir ya libulu wana nde kaka na nzela wana message nini okolanse na bakonzi ya mboka mpo bazongisa nzela oyo ebanda kosala oui napesi na merci na boye bango moko bakonzi ya mboka bazwa relève bazwa mpe souci ya population basala biso nzela mpo tozala mpe civilisé na quartier ta quartier ndenge eza bino moko presque bomona toza na souci wana ke esalama po biso nyonso tozwa misala mbote ndeko Grace kombo nani kombo na Daniel ndeko Daniel awa toza wapi toza na commune ya Mongafula na quartier Belvedere awa na quartier au Belvedere est-ce que boza na nzela ya mituka ekokotela boye nzela ate siko bosala ndenge nini po bima pozwa transport bosala ndenge nini makolo kaka bato baonyoka mavuma makasi makolo kaka bamoto ezala te nyonso ya te sikoyo me tomoni projet moko ya nzela ebandaki awa me esili okoyeba histoire ya nzela oyo soki ezalaki nini esala eke misala ekata naza vraiment na idée te bon message nini okolancer pona bandeko bazara koto yo leta ko sala nini po solution e mona na koto message na yo na bakonzo bazolanda bon bakonzi baoyika nde bandeko baolela nzela eza te et puis facilité mpe eza bakofungola bango nzela mpo eza banzela mpenza nini nakoloba nini ya moye vraiment ya kosala banzela batalaka batinda bamoye mpo ke basunga bandeko mpo baonyoka mavuma makasi. Merci beaucoup ndeko Daniel. Je vous en prie. Awa tukutu na kati ya Belvedere ovanda koto navanda na kati ya Belvedere. Ndeko China Rambo tukomi na quartier na bino Belvedere tukuti ba réalité belé. Est-ce que bozana nzela awa? En tout cas papa tozana nzela te tozo souffrir makasi. Na ibaneli bisika bokochi kuna bomoni ndenge nzele baby. Tozo nyoka bambule linge bana. Tane bozo tambola bota ndenge zali. Atoyesenga pena bakonja mboka batala pena likambo yo. En tout cas tozo kokate bambula ndenge zo banda boy. Tozala libanda. A partir de nzela oyo mai kutu eza pasi kaka mai ya suksi oyo nanu otomelaka oyo bapompi ezate tokendaka musika kuna tobimi kuna toke kozwa bamai tala ye lokola bala ndenge bazokende kozwa mai ya kuna ya nani ya surisi antuka bakonja mboka batalela biso likambo oyo antuka toza mai ezate kura eza nango mai ezate donc tozosouffrir banzela ya kobeba antuka baya kobongisela biso surtout oyo ekotilaka biso mbongo na kati ya Belvedere sikoyo toloba no likambo ya nzela tomoni na nsima nao awa babandai kosala makadam beti ya biso na lisolo ya makadam oyo nini esala ike bakata misala eloko bakataka misala po makadam banaki kosala eza projet ya nani ya ezine oyo zomona
projet ya usine oyo bayaka mpo basalisa misala sikoyo aparti bayaka kobuka bango mimo bategine bayaka kobuka bazala na problème bawumbu selo babana wela nani kota limitation mpo na nzela ye nani mtegine ayaka alobi ete bopesa ngai mwanani mwa soki 5 metre mpo mais nani banoko ya kokota nini banani bamituka minene banokota wa sikoyo soki ekoti na baparti ya banzelo eza boye bandako ekosala mabe yango bango basalaka na babundani rie soki nini elekelaka bango ala yango moni nani batindaka nani janti mingo bila yaki kobuka banda wana lelo donc depuis babuka wana misala pe vanda ti lelo pe nzela esalama te ti lelo papa ozo souffrir to temi boye bisala eza lisusu te misala eza tozo souffrir tozana kosouffrir banda wana na lelo tozo souffrir tala biso tozana basi na bana fale batanga bisika wana nzela wana libulu wana soki kundamaka patron koya koto atie mo eloko ali biso to salama misala wana ezo sunga biso na kofuta bana minerval ezo sunga biso bomé tozo souffrir makasi tozo kokate à part likambo ya nzela olobi pe likambo ya érosion soki mbula ebeti alors mikolo yo to utinelanga me mbula nano ebeti te message na yo eza nini d'abord pour na nzela et puis pour na érosion avant que mbule banda bakonzi basala nini pona bino avant mbule banda bakonzi batala na côté ya mai wana libulu wana yango ekotela biso mbongo libulu wana soki bakangi bakanga érosion wana batiela biso pena prince ebana wana ti ekota koto yo en tout cas souci na biso eza bakonzi batayela biso eloko wana batayela biso na mai toza na ngote ba pompe toza na ngote tozo souffrir makasi merci ndeko Shinara merci papa. Mbote ndeko Mbote papa kombo nani kombo nanga Marcel Liaou Eboa Marcel Liaou Eboa oto yebi oui, effectivement OK ndeko tokutio awa d'abord toza wapi awa toza na Mongafula du côté de Belvédère si je me trompe pas. OK situation na bino awa eza ndenge nini tokuti ba venu ezate banzela ezalite bino abo vivaka ndenge nini surtout na saison ya mbula. Déjà pour commencer, naza mupaya, né otala ba parents nanga na baleki nanga awa basalaka. Mais déjà on a constaté déjà que banzela ils appellent bien té. Bazo yora na ba condition moko ya bien té banzela. Donc batu bako kikoya a penza ko passer ba moment té parce que bazo mon appel la distance oui mais banzela ils a vraiment mabé. Batala banzela nezali na ba boule belé. Donc, bazamba o esili nous pété faut pas bongisa. En tout cas, j'ai l'impression que mboka o bazwaka parti moka ande bazu on eti parti au faut ba visiter bazala bien. Il y a une partie o bazo négligée au fait. Neti a bazo mon peut-être neti mboka moko boye après que bazo mon on dire ah ba tourner bazala attendre les azo mais non parce qu'il faut se rassurer que non. Gombeza bien, Barumbu pesa bien, commune à mon les a bien. Tout ça, il faut voir. En tout cas, ceux qui ont un message à leur lancer, en tout cas moi en tant que patriote congolais que je suis, je leur dirais que c'est pas aussi facile et ce n'est pas aussi difficile. Il faut seulement avoir de la volonté. Et la volonté commence par le fait que Bayo Kaka, certes Bazo Kame, Baya Kapé sur terrain, Bati Narabatu, Baye Bamoni va constater que non, Banzeleza Boué, Baki n'a pas rapport wana. Bien, mais après, est-ce que tu as une solution pour éviter? Parce que nous avons mais est-ce que en tout cas, il faut pas revoir ma. Le pays a vraiment besoin d'un bateau
bazolinga nanu mboka parce que eloko po sala ngo bien il faut ko linga nanu tant ozolinga ngo te o sala ngo pe bien te il faut ko pesa bango volonté na amour en tout cas to singa bango penza bazala na volonté wana na bolingo wana ya ko bongisa mboka ba ye awa ba constater bango moko ba moni ke manzeleza mabe ba moni eta ya ba comme les ali après ils arrangent tout ça. Depuis famille eza awa esi oyoka ata que bourgmestre aye to gouverneur to ministre moko aye ko visiter koto? Non non jamais bakate. Tokuti pe problème mususu ezali bien que terrain ezali na pente mais tokuti ba caniveau te. Est-ce que bo vivaka bandeko o baza ba vivaka bien na ba période ya mbula baza ka déranger te? En tout cas, c'est parce que sur érosion. Mais bon, filmer Bassac, non? Bon, ça Bassac. Bon, t'as l'année, Bassac, parce que, bah, quoi revivre à beauté, bah, revivre dans Bassac, boy. Là, ils ont beaucoup de vivre dans Bassac, boy. Faut qu'on m'a connu, là, moi, érosion, moi, ils ont là. Maintenant, boula, bah, revivre, t'as. Maintenant, boula, n'a pas bah, bima, coup, tout, faut pas, en a faut pas protéger, maintenant, qu'on en est tiban. Ils ont compliqué pour nous vivre à Namboula. Même pas dans Mboula, t'as la période, quand ils ont déjà difficile, bon, Mboula. Donc, faut revoir ça. Dernier mot, nayo. Envers Bakonzi Balandi. En tout cas, dernier mot nanga penza pona Bakonzi. En tout cas, Bakonzi na biso to lingaka bino mingi. En tant que humainement parlant, to lingaka bino. Parce que nous avons été moutoir le baté kalingaka batute non. To lingaka bino. Mais au-delà de l'amour, wana to lingaka bino, bino pe bolinga pe biso. To votara bino, to ponaka bino parce que to ebi que vous avez vraiment un intérêt wana obomisa biso na volonté wana. En tout cas, bossa l'effort pensa que bobongisa makamwana po boza bato na yebi que mutu aza vraiment parfaité aza na ba qualité nyonso te nyonso na ba défaut na ye nyonso na ba place na koyaka mais en tout cas bossa la penza que mboka est bon na yebi que bobonga du jour au lendemain te mais bossa la quand même effort du petit à petit parce que bozo sala te ezo bonga te donc bossa la ta malembe et là on se bandara na ko bandela na 0 1 2 et ba on a dit non tout ça pour ça que mon volonté on tout monde qui ba to bongisa même malembe en tout cas on souhaitait bango penza ba bongisa en tout cas c'est ça merci beaucoup ndeko Marcel Yaou Eboa mbote ndeko nanga kombo nanga Ken Kapenda ndeko Ken Kapenda awa tozali wapi toza na monga fula président na Matadi Mayo 2 Arrêt la police na route principale ya Matadi. Awa bo vivaka ndenge nini ba réalité na bino eza nini ba difficulté na bino eza nini na quartier na bino? Bon, premièrement d'abord ton apprendre mai. Pour moi vraiment régir des autres tout cas moi t'as que non attends de tout mondeaka ba ça ba renseignement ya mai donc mais en passe donc même d'accord où t'as likolo kuna au t'as koto mai na source na sebo de deux t'as problème il y a érosion donc sommes les bêtis en tout cas dégâts ça les mamakas de un tous an érosion moi ça liboso na so voyer ton moni nzela mo ko za érosion boule ça les miana donc tous an na nzela te donc même bakar niveau pesate donc passe ma fort tozonga na likambo ya nzela pembeni na bino atomoni nzela moko babanda ko sala yango po ebima ti na la police mais tokuti nzela ngo ekata bon d'après yo na oyo yebi nzela ekata po na nini batika misala ka bongo po na nini bon tanto yaka tomonaka nzela zaka nango bien po bato ya izini zala awa baone bana ko sala nzela pona izina bon mais bana pe nzela kata tomona ezo salema na ba mituke bana obaka ba fulu ya rapé sous te donc ça deuxième fois to liboso ezo salema to mona mituke ya ka bana obaka mais to moni ti siko ekati na ndenge pe ba obaka suma ti na ndenge pe misala kata to mona ba ngosute. Donc oyebi raison teo esala que misale katana que ba mimi tukane banda ko ya kokunda ba érosion et ya rasute raison ebité. Bon raison ça que ba konti bon ba yebi. Po na otala boye ezo moi que non po tant bo bandi loko il faut aussi lisa raison ça que non au moins so botumba ta misala no mona gouvernement pe sa mbongo te ba laisse absolument nité. Donc peut-être on a au moins même ça c'est simple mutu moko ayeba ngaka a financer mo na po ba kunda juste érosion na mais raison pour laquelle on t'a la boilo ezala monté. Très bien.
Alors otangi mai pasi otangi nzela ezali te otangi problème ya ba érosion message na yo eza nini na nyonso wana pona bakonzi o bazolanda. Bon, message na ngeza que bakonzi batala te kaka ba makambo toza nango eza ba milliers mususu oyo eza vraiment très reculé bakonzi bacha akate surtout mona kaka babisika oyo eza kaka bien. Moi, les boules, ça les mis à la route principale, bah bon ici, mais pour tes amis, tu me soucies là, bah tu vas pas tout rater que tu vas là, tu vas toilette la mouki boue, bibembe, érosé boukani, banda ou dindi, et ça bien été. Donc, et c'est rare que non, bah qu'on dit bah chapé mis sous babikoto, et ça, oye banité, ça la rappelle moi bien. Pour bah voir la bonne bandé babikota bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Bouti Kolanda, Bandeko, Ndenge ba s'exprimer na makambo etali ba réalité na bango, bazali na problème yanzela pona kokoma na esika obiso tozali en tout cas, ezali casse-tête, bazali pe na problème ya érosion parce que ndenge bomoni bazali ko s'organiser na ndenge na bango na ba fonds propres pona kotia ba sac pambate saison ya mbula et bandi déjà d'un moment à l'autre mbula ko beta. En tout cas, bandeko bakozala na ba problème sérieux soki mbula ebeti sans compter problème ya mai nde bozali komona bandeko yo bazali ko kitana bilamba po bakende ko sokola yango na se esika bozali komona na se kuna esika ba source ya mai ezali usine oyo bandeko babeti lisolo yango oyo ezalaki kosala nzela oyo. En tout cas, problème ezali makasi na o etali mai na côté oyo. Non seulement mai, mais plus grand problème na bango ezali mibale ezali kambu ya érosion parce que ne boyebi commune ya Mongafula ezali perché likolo ya bangomba. Alors, bazalaka beaucoup menacé na ba érosion soki mbula ebeti. Il faut une politique publique oyoko sala que bandeko bazali koto ba vivre bien. Il faut que ça la bon caniveau, il faut que ça la canalisation à maï, il faut que ça la collecteur. Voilà neti nzela o bomoni o ezali déjà bisika oyo maï bandi ko buka. Donc place o soki to tiki yango boye dans une année ou dans 2 ans, Dieu seul sait et kokoma érosion ya munene et komela mapangu et komema bandaku ou peut-être pe et koboma batu. Alors gouverner c'est prévoir. Heure yangoyo bandeko ba pesimbela na bakonzi ya mboka boye babongo na kobongisa quartier Belvédère pour que les pires écomatés to boy to koma na ba deuil national. Na lobaki tout à l'heure likambo mai nde bozai komona mwana muke oyo abemi bidon ya 25 litres azali ko kitana ngomba ti akokoma na ese esika source ezali pour que atoka mai. Mais to lancer message, to sali musa na biso ya kokomisa maloba ya population et pas bakonzi ya mboka. Heure yango bambula makasi nano ebetite soki bozali bakonzi pona population na bino bangoyo basengi bino bokipe bango na likambo etali nzela pour que bazwaka voix ya kobima na quartier bosala bango pe likambo etali caniveau pour empêcher que mbula et causer ba dégâts pe et ça la ba érosion minene oyo ekoki koboma batu. Un bon entendeur Saline ndenge balobara na français. Merci na bino nyonso ndenge bozwaki libaku malamu ya kolanda biso topesi bino rendez-vous na mikolo ezali koya pona ba découverte pe ba émission mususu.